nango parce monter ba question ti ayo mukonga mukola vuro batina suka o expliquer Kama mboina na shwa kambo ba changa timbi. Yo la maana muibana ki wapi zote ngata na yo muibana ki Oza na baksa volume. Pusuli kala live ni pusi usala boy pe ba video la mona una mwa ba video bimi ya mutakala wana ewuti wapi lozo penda tana yo zana penda poti lozo penda tana yo bana excuse mama ana muibana ki wapi non pas trop. Je crois Louis Nazalaki dans la live à maman. On n'a pas dans la live là, on n'a pas fait only live. Manike biso to sala boya. Toke koyo. Hop awa na lukaki nanga anate. Na vanda ki penza na ko na ngaka ndenge ezalaka na lobaki na za mobali tika nanu na kende na luka nanu document nanga soki makambo nanga isimbi na ko document. Dans un document 10 ans. 10 ans, oh, félicitations. C'était mois de mai, le 20 mai 2025. Tant qu'on a directement à Toulouse. On a Toulouse, na salle de oui, de to bandai ko solo va kutungana luka ana na zwaki numéro ya ana na bandi ko komela tozo solo là après jour moko na benga naza na mbongo moko boye mais naza na posa être cher na ngande ali mbongo wana yo to bengi ana oui être cher na yo eza mama na yo être cher na ngeza mama na yo donc pesa nga numéro ya mama de ana azwaka numéro ya mama na bango atindela kinga na zwaki mbongo moko boye nazala ki nango na tindela ki mama na bango. D'accord, il m'a pris, pardon, ça va pas aider. Na tindela que $500. Ouais, $500, ok, merci. Et après, et ça là que 2 jours après, na yeko benga bisusu mama na bango. Na lobi na mama, na lobi mama. Ce que zana mutu moko oyo aza na Paris, oki ko pesa nga numéro na ye. Pona tinda mbongo moko boye naza na posa parce que ngana lelaki mwana ya ana na musika naza na posa na tinda mbongo wana po basomba ta fleur bakende kotia na cimetière wana ne mama na bango alobi non bazana mutu teme il faut na tindela ana ye moko de nazwaka mbongo wana ezalaki $1000 donc €1000 na tindela ki ana combien ezalaki €1000 après to bandi ko solo là quand ndenge ezalaka pa to solo la ti na yaki mbala moko ki na ye kolinga ana bon no kota trop na ba détail te mais oyo nyonso c'est pas ça qui ponga na ana to kuta na to ko mwasi na mobile soki nga mutu na bandaki kolinga ye kinga na linga kayo soki ye mutu bandaki bon zambe moko yebi mais to lingana ki na biso OK donc to lingana ki loko Patrick ngana kendaki pa ana na kendaki lokola mobile nakendaki na document nanga ya 10 ans nakendaki na mbongo nanga donc nakendaki nanga donc nazalaki complet tango nakomaki tovandaki na ana makambo ebandaki siko tango nga nakomi na ndako ya ana tozalaki na ndako wana biso 3 ngai ye na Zizel alobi nanga andi nga nalingi yo nalingi obala nga ndenge olobi ki olingi nga mais condition moko nga nazopesa yo il faut tosala pacte ya makila. Yim le baki yim tabisa ki da pax wana. Ah oui. Na lobby OK, problème exact. Ana zui Gillette azukisinga na loboko ye permis okisi azui maboko na biso boye ya ye na oyanga atutanisi oui. Awa. Makila oui, place wana. Mais bonso ki ba veine. Oui, bon makila belé bimaki je crois lobby dans la kisaki même photo. Continue pas. Après donc tout ansi maboko ye azui sikoyo apesinga loboko na yenga na meli makila wana ye sikoyo ye pa melaki ayo ami azwaki oyo yanga benzi yango penza boye na monoko après ake atiango na mulangi moko boye ake na ye na toilette tango akendaki kuna pardon nga melaki ayo te yimto melaki aye winga na melaki aye ye pe abenzi yango na monoko na ye après na moni azwi mulangi moko boye atiango kuna na kati ya mulangi wana et donc ya sali o jeli je mukombo so yo meli ya bendi ya pa tona mulangi. Ah oui, c'est ça. Après, aki nango, akendaki na kati ya douche na ye. Nga tikali nanga wana. À partir de makila wana, noko Patrick, nga nazalaki nanga, famille nanga makambo na zoloba, baebi. Donc, eloko nyonso o ana koyebi sanga, nga nazalaki nanga près, donc nazo salango. Donc, yalobi nanga sala boy, nazo pratiquer yango, sans kutu na discuter o, na sala boy te, donc ezalaki te.
et kokoma ti les jours mususu oyo o makambo na lobela ki yango lobby oyo makambo wana ya ba makila ndeka ndenge na beta ki solo lobby ezala ki bongo, donc ça ne sert à rien peut-être na yana banda bon famille nanga déjà baza ezala ki pe bongo. Après to vandi nga siko na koma ki lokola, donc ana même na voice moko ya ana ezaka pona boy bato bapekisi nga o ko bimisa ba voice te na moni pe bon na obimisa nga ba voice te eza même na voice moko oyo ana atindela ki grande sœur nanga alobi omoni andi nga mtu naza na télécommande ya vie na ye na yebi air mine na manipulaka ye, et c'était vrai tozalaki bongo na ana ti, donc ana soki alobi na nga boye na salaka, soki alobi na nga boye na salaka. Si jour moko ana aye na ndaku alobi tokende nakende ko présenter yo mwana nanga na cimetière nde place ya mema nga siko na cimetière tango tokoma kikuna oye c'est pas ça kikuna na cimetière nzambe moko ayebi papa loba ozata loba imota peut-être loba baboke na cimetière loba ozamu en fait nani Andy eloko moko ezaki ozosala eza se kodefule loba makanto oyeba nini elekaki na cimetière mayaki loba kotala moi na cimetière nini elekaki na cimetière il faut loba po bato bamusu basala nzambe baza bakosala oyo basala biso eloko ala sala biso toyebi te na okona nde moto ya bolingo na bino loba oyo ezalaki na cimetière basaki nga juste maboko na nga après atiango na likolo ya cimetière boye après pe afukami wana après alobi azosola sikona mwana na ye ondira azomona ye alobi Bazule motu ye yo nga na memeli yo nde mutu oyo na ye ko présenter yo, donc nde mutu nga na kosala na ye vie na nga, donc na minute oyo na ye oui après ayebisinga telema tozonga ti tozonga ki mais abando loba na yo makambo donc eza lokola azosaka aoloba ba ye moko ayebi makambo ya bandolo voilà alors c'est normal la cimetière so ayo le pola mwana pasa mwana na ye amoi ki mobali donc en fait amoni ki alinga ki yo ya mwana ayaki ko yebisa mwana na ke na zui papa Andy Boulebe oui OK continue. Après tango tozongi siko na ndako tango tokomi na ndako ana bimisa bilamba ya mwana na ye alobi bilamba oyo na gardaki yango, donc mutu akolata bilamba oyo eza kaka yo nde ana pesa nga bilamba wana après que le bilamba oui apesa kinga bilamba ngape na bandi kolata bilamba wana parce que soki na lobi ki na lata ki yango te, donc na kosi na bande olata ngo parce que eza même ata photo euti ko publier nani wana ilamba bon eza ya mwana na ye bino nyonso boyebi eza ilamba o mwana na ye akitaki nango awa na Paris tango yaki na bandi kolata bilamba wana na komaki siko lokola naza envoûté à chaque fois komona soki na vandi boye naza obligé fona kendika cimetière wana moko nazo kende cimetière tant mosu ti ba 20h okomona na kuti ba kangi portail na ko sauter mur pona tala ka cimetière wana soki na monika cimetière wana nde moral na ngai komi bien et puis à chaque fois soki na ki kuna na yebisaka ye na ki ko pesa Basile Mbote na ki avant na voyager soki naza awa na Paris, donc il faut na kende nanu ko yebisa Basile ki nazo voyager soki nazongi na okoma kana ndako boye peut-être na changer lamba na leki mbala moko na cimetière na koma ki bongo, donc soki na moni Basile te na oyoka na nga bien te jusque là nga na ye to swana ki na biso te, mais ezalaki na moi ba problème moko ya mike ndenge ezala kaka soki to swani exemple okoyoka yebisi nga lobi non ona limbisa yo il faut opesa nga ofuta nga exemple iPhone 17 Pro Max to sala ki moi discussion moko boye alobi na futa na tuni eza combien alobi non eza 1500 €, mais pour to somba na dollar il faut $2000 mbongo eutaki Kongo nga mutu na sala ki transfert ya mbongo wana na telefone ya mama na bango bazwi mbongo wana bazongisi yango awa ke kosomba, donc vi na biso ezalaki bongo soki asiliki il faut na futa, donc na azalaki lokola mbwa penza, donc nazolanda ye penza na sima lokola mbwa eloko nyonso ana koloba ndenga na osala nini na opratike yango ti ekomaki na niveau les jours oyo nga na zwaki siko peut-être courage ya kobandaki na kende ko enregistrer Fanny makambo wana bandaki ndenge nini. OK à chaque fois soki nga nazo solola na mama ya baana bandaki ko enregistrer nga et les jours moko to salaki discussion na ana azui ba audio wana atindeli camarade ya grande sœur nanga bazui ba audio wana bazongisi nga na yoki voix na nga ndenge to sololaka nga na banda déjà ko banga na lobi mais pourquoi bato oyo bazo enregistrer nga après ceux qui olandi bien eza même voix oyo boyoka ki camarade moko ya ana a enregistrer beauté image ezalaki camarade ya ana te ezalaki nde mama ya ana oyo aboti pinza
tovandi na biso tozalaka na ndako Maman peut ana couple Anna, maman bango donc basala ka couple maman na ye. ah oui tovandaki na biso ana a piraté parce que namonaki question na bato babando se poser question na balobi nga na yokaki voice wana ndenge nini ba voice nga na lobaki na sana ba voice ya ana ana muto a pirataki compte na nga ezanga te noko Patrick Oui. c'est là boyoka numéro oyo ozobengela nga yango ezosala bongo nayebiso yo natia nano oyo ya kala odebloke nga kuna yo ozoboya naboyi na nga ya kala naboyi yo mpe okosouffrir ka boye kobanduka ya kala wana banda obengela ngo bamakangu na yo place babanda okomela oti me manque je t'aime le kwakwa yokaki na mona ye bamessage mo te na pirataki tiktok na pirataki whatsapp nao moto akomeli nga ti me manque je t'aime aza te wana okoselinga na pirataki whatsapp na yo nakuti oza soki na 40 millions de groupes na telefone noko Patrick oyoki voice wana Oui, ba pirataki compte na. ok sikoyo asalaki confusion ntango azoscanne whatsapp na nga olia bamessage na nga ebanda okende kuna epa na ye ya ye sikoyo nde ebandi koya epa na nga même baappel eza na bavoice ebele me nalingaki ka boyoka oyo parce que bato donc baopose nga question wana trop balobi sikoyo yo bavoice wana olobiki oza nango ya bato ozwaki yango ndenge nini ye moto apirataki whatsapp na nga sikoyo asalaki le contraire biloko na ye nde ebandi koya awa epa na nga après tovandi na biso me nga mpe babiloko tu ndenge banda koya na banda ogarde yango me naza même na bapreuve ya bacapture oyo nga nazokomela ye nazoyebisa ye nalobi mama je oyo osalaki eza bien te parce que bato na bino mingi soki bakomeli yo message eyaka directement epa na nga Oui. nayebisaki ye déjà après ntango nayebisi ye bongo ake achange mpe banani na ye kuna soki achangeaki mot de passe soki nini nayebi na nga te loko Patrick makambo ya nga na ana mpo makambo oyo tokabwana mpenza ebandaki ndenge nini ntango biso tokendaki Suisse tokomaki na Suisse nga nazalaki na problème na ye te tokomi na Suisse na Suisse. Fanny Kembo atindaki mutu moko boye selo ndenge ana ayebisaki nga kombo na ye Masaro nde batindaki ye aye kozwa biso na gare Masaro mwa mobali Masaro mwana mobali aye kozwa biso na voiture na ye na gare ya Genève amemi biso ti kuna na mboka na bango kuna soki Lausanne ntango tokomi wana Masaro aki adepose biso na hotel après ntango biso tokoti abengi lisusu ana alobi Masaro abengi nga baza na cérémonie moko boye ifo nga mpe nakende nde ana akitaki bakendaki na bango après aye kozonga 2h du matin nga navandaki na nga kuna ti lobi nango ana alobi tokende na ndako ya Fanny nde tokendaki kuna epa Fanny ntango tokomi epa Fanny ye moko ana kuti Fanny yobike ebook ya bafo ki pa Fanny yo boya ki kokende ana force to tonga ndiko kama na ye Chantal ndio to sola to so ande sola oui ngana boyaki même mama Kongo tangu na lobaki lobi na live je crois bato bazalaki wana yo boyaki kokende ngana boyaki na ngana lobi place oyo azotonga nanu proche na ye boy na téléphone ngana sepeli na nga okende na nga kuna donc il fallait que tonga Chantal et pas Anna. Ah oui, avant d'otonga. Voilà. Alors, le toi forcé qui n'a pas kende kuna, c'était Anna. Si toke, tant toke kuna tokuti Fanny azolamba. Biso tokoti na salon, Fanny abanda olamba na cuisine, azaki pena osala pe live na téléphone na ye. Anna récupéré téléphone. Ya Fanny abimi nango na balcon, azosala live. Tangu totika luana ngape na funguli telefone nanga nazotala ana ndenge osala live. Fanny aye a récupérer téléphone nanga lobi atala ana po atapote. Après ake na cuisine kuna po abando lamba tangu azongi kuna aye azongi selinga siko téléphone azali susu na live teme abimi ake côté ya WhatsApp siko côté ya profil nanga numéro nanga pe izomona. Azongi selinga téléphone nanga na yebaki nanga teke auto akidane ko zonde téléphone nino numéro na do yo numéro nanga OK ake ko tapoter auto ala tapoter zo kana kede to pas numéro na yo. Ah oui. Après tangu to silisi na biso to somba ki voiture o to kende ko somba avant to zonga na yebisi ana na lobi na lingina pesa ba camarades na yo 1000 €. Bango dans la bongo demain on pesa bango cadeau moko boye
oyo bakotikala nango comme souvenir nde nalobi siko topesa bango nini alobi non tika nga napesa bakabelo ba 40 pouces et nateka yango 900 euros comme ça yo mbongo wana pesa nga nde batikelaki Fanny kabelo moko ya 900 euros nazoyelaki pe Chantal Bola moko ya 900 euros voilà si tozongi na biso na Paris tango tokomi na Paris nakendaki na nga province botika kubenga yi wana ndabenga ana tika kubenga ya explique botika kubenga nazo bengo ana wana sikoyo te batu misusu kaka batiko loba ko so difule ay loba nde place sikoyo Zambi na ngai na zambi na se bloqué bango ya bloqué no numéro bengo bloqué. Et après tangu nanya bandi ko benganga Fanny ayebisinga alobi non nalingaki juste na signaler yo mwana mwasi ozo salela ba dépense aza bien Fanny mutabengi yo ebozongi oui Fanny alobi aza na ye ndumba ndenge aza wana tango boyaki awa abimaki na mobali na ye wana masaro aza mobali na ye bakendaki na ye na hotel mususu nde na pesa ki etan na bandi ko yo mbalo ya ko so plona yi ayeki so mbala nano ya ana na kangi micro ayi mbala ana ah oui ezaki mbala ana selon ndenge Fanny expliquer kinga Fanny mta après na bandi ko yoka sikoyo nazo yoka mais grande sœur nanga mususu avandaka kuna na Suisse Mama Rose ayebisinga alobi bato ya réseaux sociaux kopesa bango confiance te toyebi te soki eza piège ya ana ou bien nini mais ponanga semi obanda ko enregistrer Fanny pour ceux qui peut-être soki makambo na bino esimbi te akokende kuna epa ana akioko sele o makambo nde place nga na bandaki siko ko enregistrer Fanny ti nazwaki ba audio wana natindelaki nani ana tango natindelaki ba audio wana nga natindaki ana te ki akende kobimisa nga na réseaux sociaux te ana ye moko azui ba audio nanga abimisi yango na réseaux sociaux apesi soki leader de news ati yango na ba page kuna famille nanga bazo benga nga balobi ya tala yoka kuna tozo yoka voix na yo bazo tanga pe kombo na yo problème eza nini après na expliquer ki bango makambo nyonso ndenge c'est pas ça qui wana après totiki na biso parce que famille nanga tout baboya ki na bango relation yanga na ana nga moko ndena bandai ko forcer mais baboya ki na bango balobi ana bango bandolo baki ana aza mukolo penze pa na yo ndenge ozawa na yo luka mwasi ya âge na yo tika makambo ya ana ngande na bandai ka ko forcer na lobi nga kaka ana donc sans ana nga na kokufa go di ekomaki na niveau bazui Fanny azui numéro nanga ba publier yango na ba groupe batu sikoyo bakomi kozwa ba video ya ana na ba mibali na ye bazotindelanga tango bazotindelanga ba video wana nga siko na monaki trop c'est trop pourquoi bazotindelanga ba video ya mutakala ya mwasi onga naza na ye ne place na kendaki siko ko contacter Chantal Bola na ebisi na obi mama Chantal na lingi o ajouter mama Congo na conférence oyo nani andi avance ko Chantal benga ki ndenge nini ba we ojo mo Chantal benga ki yo bon Chantal abenga kinga muto apesa ki numéro na ngeza Fanny muto apesa ki numéro abenga kinga alobaki mabete bon alobaki na eloko mabete alobaki kaka ki ngande mutu na tuna ki na lobi nanya pesi yo numéro na nga eza ana alobi te eza ana te mutu apesi nga numéro eza Fanny ko panzana kuna te parce que mutu apesi nga numéro eza ana te bon peut-être mo ko ayebi raison nini ya lobela tonga ki pe mutu alobela pour mettre ayika ki mutu apesa ki numéro eza Fanny c'est ça to ki lango bien point mutu ko maki alobaki to ko mutu mabete ah oui OK et après tant to vandi na biso ngana alobi ajouter mama Congo la conférence onde ba benga kisiko mama Congo ndenga na ke ko ebisa na kende ko défendre kutu ana na ke ko ebisa mama Congo na lobi nde place ngana kende kosa age nanga ngam tuna kosa kipenza mama Congo alobi nanga papa ndenga ngana benga ki na lobi mama Congo moni ana ata ba elinga video azo sala rapport soki na satana ngana kolingeka bongo parce que aza mwasi oyo ngana lingi donc bo pekisa Fanny atika ko publier numéro nanga po batu bazotindelanga ba video ya mutakala ya nani ya ana na boyi nanga nde mama Congo alobi papa na koyoka obo ndenge tozo solola na yoki yo lokolo zana maturité mais kuna balobi ki ozana 27 ans
ndenga na lobi te bakosi nga naza na 36 ans okosi âge na même yaya na biso liboso kutu aza na 36 ans te aza kutu na 32 ans nalobi na nga kaka bongo nalobi naza na 36 ans et puis nga na kobala mwasi na nga et après bango balobi non soki oza na 36 ans eza nango problème te bala ye après tovandi na biso tango tokati appel wana nga nakendaki nde kodefendre kutu ana nalobi bopekisa nga na abandi yo ba video wana asali video ka ndenge atindelaki yo video wana azo filmer telefone na ye o moni ba video oyo eza ba video na nga na bomba kika na telefone na nga me eza ba ex na nga me na gardaki yango awa batu ya kofi nde ba pirater compte na nga nde yango bazwi ba video wana bazo tindela yo c'est non pardon mbatino numéro na ya mitakala mibani misusu ale ye donc c'est là ye biso que te bata kofi mutu ba pirater ki compte ne ba tindela ki ba publier ba video na comprendre na te côté na comprendre alobi eza ba video oyo abandaki ko garder yango na compte na page na ye ya TikTok mais a publier yango te a garder yango po ye moko ndeko bando mona donc ya tiango na privé ok dikoyo c'est long ye une minute papa ndi noko tozo tchona munene parce que visibilité za ya kokangama yaza na video te tozo tchona munene pour visibilité efungwama comme ça papa ndi aza na mukie s'il vous plaît merci papa ndi continuons loba et après alobi ceux qui page na ezalaki soki na ba menace balando tindele soki ba copyright soki nini nde a contactaki Kofi ayebisi muto a gérer page na ye apesi ye numéro na ye nde basololi na mutu wana nde ana apesaki soki ba mot de passe soki adresse email na ye mutu wana azalaka na accès okota na page na ye siko tangu ye abandai kosala azobina banzembo afali nde il paraît que patron na ye asepelaki na ye te yango bayebisaki mutu wana akoti na page na ye bakie kobimisa ba video wana ya mutakalo bomonaki ya babote image ya banani baye batindeli nga yango selon ye après na lobi ok après il a décidé à lobi non andi ngana yo esili yebta lobi bongo ana ye mu kwaloba kipenza ngana yo esili po sololi na mama kongo nenga na lobi o mais yo soki osili kikinga na sololi na mama kongo mais yo moko nanu ngana bandaki ko yo moko lakisanga déjà ba video oyo Chantal Bol azo apesi yo kombo ya nzete ya muselo mais ti lelo bo sololaka nga kutu na ke pa mama kongo na kende ko défendre yo siko mabe nini onga na sali ana aboyi na ya lobi ngana yo esili noko Patrick esila ki pe ngana ye esila ki to vanda ki na biso na ponga na zala ki soki problème okomona na bando tinde na mama na bango ba audio na zo senga ba pardon ti après ba koyebisanga futa ye na zimbongo na pesi ye tozongani siko ngape na lembaki ba kofuta bambongo wana nini na mona ki na lobi te place oyo avenir ezate donc toka bona na biso en fait soki osali likambo faut futa ye mbongo mama Paul ba ke futa ye mbongo oui soki na futi ye mbongo après tozongani ndenga pe na décidaki na nga tour na lobi non na kofuta lisusu te mutu na mutu asala vi na ye voilà tango na vandi siko tango nga na boyaki ana na décider penza ki na boyi nde le jour nga na bandasi ko komona mabe ana o batutu ba bande ko yebisanga po na boyaki penza ye mutu abandaki me nga pe na yambaki yango na boyaki na bandaki ko benga lisusu te na vandi na nga aye kozwa audio moko atindelinga audio wana nde pesaki nga pe kanda nga pe na bandi kosala nini ko attaquer atindelinga audio alobi o banombre batour nyonso oyo osala déjà na cimetière à Basile image wana eza déjà na maboko ya mbila nazokende ko porter au plainte comment nenga na yebisi na lobi mais yo ozaki zengi mais yo muto memanga kuna na cimetière à mwana na yo muto olakisanga nzela wana à chaque fois soki na kie kuna na yebisaka yo na lobi mama na kie kuna na cimetière na kendaka yo pe ozalaka wana siko lelo ko ya ko yebisanga ndenge nini ke soki nga na kie kuna lisusu mbila ba ukanganga siko na cimetière yango kuna est-ce que ba pesa nga mbongo kuna nga na okende kuna lisusu te yo sala ba vi na yo nga pe na sala vi na nga tango bamoni ke nga nazwaki déjà décidé ke na boyi na légi lisusu papa andi zela Patrick na basignale nga ke ana zana petine moko azo signalaka ba live batu bazo bannir yebisa batu ba tapoter makasi ba tapoter vraiment nazaki te ba benga kana ya oyebiso bongo dona kiti ok bon tapoter merci et après
tango alobi bongo nga nalobi donc na boya ki penza na kangi mutema nalobi turo ndenge nazalaka mbwa ya na kolanda ye lisusu te. Tovandi na biso kaka bongo nde place sikoyo ba menace e bandi ya ba video bazo benga nga na ba appel masqué balobi nga na tinda mbongo soki na tindi mbongo te bako publier nga. Tango nga na monaki menace e bandi parce que mingi nga na ye to bando solana saratola. Nakendaki mbala moko epa Sara na lobi Sara yoka makambo oyo nga nazomona deja bazo menace nga ke bako publier nga. Nga na boyi asololi Sara zalaki na Chine lobi zela soki na komi na Paris to kovanda to solola. Ti lobi wana sikoyo nga na vandika awa nde eloko esalaki nga nakinde komata na live ya Mama Congo nga nazalaki na posa komata na live te. Lobi ba publier mutakala. Oui, lobi siko ba publier mutakala nanga. Batu siko ba yebinga batiango deja na ba page moko boye na otinde loko to ba preuve. Nde ba bengi nga ba lobi andi ba publier yo. Ba zui video wana batinde linga. Ngana ana tozana ba video ebele o ngana zana ngo ya ngana ye. Oyo ye moko atindela nga. Oyo elongi na ye ezomonana. Ngana tikala ko publier ngo te ponga na yebi loi. Ana azui video oyo nga nazalaki likolo ye na se oyo elongi na nga ezomonana nde azui asali nini a publier kuna. Tango a publier nga nenga pe na silikaki nake na mati na live ya Mama Congo nake ko expliquer bango parce que nga soki na mataki kuna ezapo ba publier nga mutakala yango nakendaki pa Mama Congo nake kolobaki ngana ana tozalaka lisusu te mutu na mutu asalaka ba vie na ye soki nga nazalaka na ye ou bien soki na bengaka ye trace nyonso ezala na WhatsApp ezala nini etikalaka asala bino capture d'écran ala ki sabino soki to solo laki date nini to solo la lisusu to kabwana na bloka bango tout na mama na bango na ba grand frère na ye na bloka bango tout même na appel normal to blokana nga nazalaki modo na ye na article na compte na ye les jours oyo po ya zalaki soki toza na ye azo tia compte na nga donc abando linga te na tia même profil po batu ba mona ngate tango nga na moni ke toza lisusu te nazwi na lingi na zongi la vie na nga normal nazwi ba video na nga na zongi si yango na page na nga tango amoni aye ko bloquer nga na compte na ye ya TikTok nga pe na bloquer ye to blokana mais tango video na nga ebimaki nyonso onga nakutaki nango na ndako ya nini ya ana bao nyonso bazoloba soki nga nde nazalaki mabe nga na supporta ana ngai yandi na supporta ana makambo ebele nazana donc naza kutu na posa ya oloba te aza mwasi onga nazalaki na ye nyonso wana nga na bombi yango kana mutema na nga me nzambe moko ayebi mais ndenge nga nazalaki na ndako wana bon peut-être eza délivrance na nga ndenge na bimaki na maboko ya ana. Oui papa andi pardon na kati yo mukena okaki sima musoki makosala bato mabe ya ko enlever bato mo point wana yaki ndenge nini ke idia ko enlever bato yo mwasi abeka enlevaka bato ndeko va ne kaka unamona ngo normal te unamona ngo mabe pona yo ngai natikala komona ana te place azoki ndeko enlever te kusula petre bato nalobaki boye nga tango na ye nde nalobi awa yo ozo publier nga est-ce que obosani ke un jour bozalaki na appel conférence bozalaki 3 personnes bosolo laki nga naza na audio wana tango bando solo la bobetaki nde kombo ya Karine soki nga nazwi audio wana nake na tribunal tango to okende parce que ba plan nyonso bino bosalaki nga naza na voice wana po nga na ye tozalaki na telefone tina ndenge ba osolo bazalaki mwasi moko na mwana mobali moko na ye nde nalobaki et puis na ye koyebisa parce que ye moko moto expliquaki nga eza na chinoise moko abandaki kofinga ye tango ba makambo ebimaka ezalaki makambo nini bande kofinga awa je crois eza makambo o mama na bango mataki na live ya Chantal Bola eza na chinoise moko boya vandaka na Luanda abande kofinga na penza zobimisa ba vie ya ana oui ana asololaki na grand frère na ye bakenda ko enlever chinoise wana na kati ya voiture na ye wana ana ye moko moto betelaki makambo mususu o peut-être oui na yebi soki to komike na niveau ya kolobaki soki to kenda ba tribunal nga na za près na kokende makambo ya Juju Bio les jours où ana azosula po ifalaki ba beta Juju Bio awa na Paris oui ba mona ki était même muto bando pesa ba adresse
ezalaki ana tina ndenge bazosola même na niveau ekshasa na mama na bango nga naza na bapreuve wana alors nga naza na France ana ye moto apublie nga ana apo nga na oporte plainte te ye kaka nde faut apporter nga plainte na tribunal ye moto aportaka bato plainte nga nazozela kaka nakende tosamba bapreuve mosusu nga nakoya nango na tribunal sinon nazozela ye oya lobi akokende kofunda o te nga mutu natindi ye boye asalaka soki bafingi alobi nga na okende kofunda yo kasi nga moko natindi ye nalobi akende kofunda mpo nabimaki na réseaux sociaux nalobi bamakambo tu soki nga nakosaki na oyo nyonso nga nalobaki aporte nga plainte c'est tout et puis nga na ana tozalaka lisusu mwasi na mobali te ngai nazosala bavi na ngai ye mpe azosala bavi na ye donc nga nayaki kolela mpo na mbongo te soit mpo na bolingo te jamais bakoseli nga makambo oyaki mpo na video ya moto bapibliaki yango oyaki oseki oui même soki bobengi mama kongo nga nde nabengaki nazolela mama kongo bapiblie nga nakufi bapiblie nga nayokaki somo makambo wana namoni video moko nasalaki na mwasi biso mibale osali video bino bomituna nano mwasi oyo azalaka kaka aza concentré bino bozosala rapport sexuel mais aza makasi kaka na kofilme nayebi te soki ezalaka omeya moko kasi tala video wana okomonaki ye moko moto azofilme nga epuis ye moko atindelaki nga yango na osala capture okomonaki ye moto atindelaki nga bavideo ebele esa ye bon noko bano ya suka kasi papa ndi te noko permettre biso totuna quelques questions papa ndi bonjour namonaki otindeli ngai demande ngam nasengaki noko ayamba yo awa parce que eza terrain moko neutre biso tolingaki koyamba o te po toza na dossier déjà na tribunal et moi comme je représente directement Karine Mokondi nalobaki noko Patrick ayamba yo po eza terrain moko neutre papa Andi nalingi nalakisa photo moko awa na likambo ozoloba chinoise na biso oyo ozoloba oyo ba enlevé nalingi na chaye bato bamona po tozoloba likambo ya assassinat tozoloba likambo ya enlèvement chinoise oyo bozomona nde aza chinoise na biso oyo ba enlevé na minito aza introuvable tozosenga na ba chinois nyonso tu ya Angola bo signaler mbila ya Angola ba retrouver vivante s'il vous plaît esika bake ko chaye ndeko na biso oyo nde aza enlevé oyo papa Andi aoloba papa Andi azokosa te azoloba makambo ya vérité donc na minute oyo chinoise na biso oyo aza introuvable bomoni na ba titre na ezaki Karine Mokondi beta et toro abandaki ko défendre la Chine tolobaki biso tolini criminalité te soki bozoya na réseaux sociaux bozo finga bondima pe ba finga bino oza star na réseaux sociaux ndima ba finga yo papa Andi na bandi question na nga ya liboso ngana otuna mingi makambo ya Karine pourquoi eza makambo ya crime papa Andi tokoki ko camoufler ngo te to bomba yango na kati ya réseaux sociaux okoki ko expliquer ato koloba na nyonso te est-ce que ko beta kaka mukie contenu ya likambo yokaki 3 personnes ana na ba camarade ne moko ya Paris moko ya Suisse o babande ko solola sur Karine Mokondi la baronne parce que tozoloba likambo ya vie ya mutu betela biso mo contenu ataka mukie ya masolo oyo yokaki babande oloba nini na pona Karine Mokondi ngai vraiment pona makambo ya neti makambo oyo nga na matelaki na live oyo eza penza makambo ya Karine te nalingi pe kokotisa ye na makambo oyo te mais déjà nasi nalobi ke nayokaki soki exemple parce que nga naza awa naza penza na France soki bino nde bolingi ke peut-être les jours oyo peut-être ya makambo kuna ya tribunal soki namoni ke nakoki pe koya comme témoin nakoki koya tout comme nakoki pe koya te nakoki pe kozwa même audio wana na tindeli bino mais pona koya boye awa na banda ko expliquer que eza boye dossier déjà ya Karine na Ana je crois eza na maboko ya l'état nga na yebi loi nakoki koya na nga awa te na banda kolobaki ezalaki boye nga na préféré ce mieux l'état bango moko po babengaka ba témoin yo oyokaki nini yo oza na preuve nini l'état bango moko babenga mututel babenga pe mututel ke boya bosolola ki jour tel boye comme preuve audio yango mutupe ya bimisi audio wana yeyo aza vivant autant na bimaki awa na lobike naza na audio ça veut dire naza nango nga moko mutu na lobaki ke au cas où soki bake na tribunal nga na kozala témoin parce que na yebi nini nazoloba mais na koya penza teke na ko beta wa ke ezalaki boye mais basolo laki 3 personnes
Ok. Voilà appelle le bien nani. Alors bien. Faut qu'on batte ba mususu, ba minduki mususu faut qu'on batte. wana alobi bien mais papa Andy toyebi ke bayambaki oyo epa mama Congo et boyebi position na bango par rapport ya Karine au fait so toosenga contenu ata ndambu eza mpe mpona koprotege yo ozomona papa Andy malgré oza témoin yebaka ke oparticipe na makambo moko babanda koloba sur mort d'homme et awa toza na plus de 8000 personnes toyebi ke bango baolinga te oloba tomonaki yango très bien yango nga nalingi oloba ata ndambu papa Andy donc mingi te ata ndambu kaka pourtant olekaki oévokaki kombo ya Karine évoquer déjà le nom de Karine et appelé à la Chine donc c'est-à-dire meka kobetela biso ata kaka mokie ya contenu wana naza koinsister parti wana makasi ata kaka mokie yo oyokaki nini mokie kaka nga vraiment ba détail wana awa na live vraiment na lobango Wana mboka bobenga ata mbali na nini na mataki awa penza pona conflit ya Karine na Anna te oui mais et puis nazotinda bango teke baswana babunda baza bandeko tout comme ba occupé ko réparer eza bango mais soki ekomi na ba niveau o ba preuve ndenge nga moko na ndimaki oui je suis prêt na ndenge ya l'état nga naza prêt. Merci beaucoup papa Andy. Toyokaki olobaki photo na uchi olakitawa ya chinoise na biso parce que toza très inquiète na chinoise na biso o aza enlevé. Ndenge ni yo yebaki ke ana mutasala ki ba enlevé parce que eza eloko moto bande so mona na basusu te tomona ka abunga toye koyoka mbala moko na ba révélation na qu'elle a été enlevée. Nga jour moko nga nazalaki na ndako ya Anna na yokaki Anna azosola na grand frère na ye oyo Angola azotinda photo ya mwana mwasi wana après alobi mwana mwasi oyo bazoluka ye alobi asali nini alobi azofinga soki banganda Monica soki nini na yokaki penza video na ye azofinga après nga na voyageaki na nga nakendaki na nga Tolozi tango na zongi awa Anna ye moko abengi nga alobi na nga baba omoni mwana mwasi oyo bandaki kofinga nga babimisaki ye na voiture boye bakie na yo nga pe nazoki na nga tante na tuna ke peut-être pour na nini te mais na yebi ke babetaki déjà lisolo na grand frère na ye ke bazo luka mwana mwasi wana ndenga na yebi bongo donc ba détail mususu oui eza ye penza ye wana muto bando finga aza porté disparu depuis un moment noko Patrick na barai na ngai fona liso se fona benga après ye ba lwanga na yebite donc azomona na te mikolo yo tozo luka moyen to eba soka za vivante ou soki likambo komeli. Merci papa Andy okondima ondimo pesa biso ba preuve misusu ya makambo za na ngona privé de manière que to landela po eza vie ya mutu akoko kufundire ba G poto matisa dossier koma na niveau mbila alandela ba yeba place azali ba retrouver ndeko mwasi oyo ba enlever yeyo asala ba vidéo na na réseaux sociaux asala ba vidéo pro Karine Okondi asoutenaka Karine na minute to lobawa aza porté disparu depuis un moment a omona na te kaka lobi nde to ekoyoka vérité et pas papa Andy ke ba enleva ki na bato boyeba kite photo na ye yangoyo po bozala na idée quand même na mutu na bino. Merci. Papa Andy na okaki pe mukeli solo ya bakali ekotaki na yebiti mpo lataki talaki yango te mpona makambo ba levaki bakali ya pe kaka ye mutu asalaki yango to comment je crois makambo bakali même lobi nga na lobaki ke na ko kota penza na ba détail te ya makambo bakali mais na yebi jour avant ba lever bakali nga na mama Congo to solo laki nga na mama Congo to solo laki makambo moko boy après to tanga ki pe kombo ya bakali na kati wana ezalaki avant mais pour la makambo penza o soki ba levaki boy na boy wana naza penza na précision na nga te mais to solo laki yango avant ba 2 jours avant ba lever wana na lobaki yango même na live ya mama Congo lobi les jours nga la benga ki bango na nga mutu na lobaki penza na solo laki na mama Congo pe to tanga ki kombo ya bakali pona ba menace azo menacer ana ki azana mutakala na ye akubimisa ngo na réseaux sociaux ah oui to lobaki yango mais ndenge toza boye na lingi vraiment okota na ba détail te on a bananya batu sisi nga na yaki ka pona nga moko na éclaircir kaka ki nga na kendaki kolela bolingote naza très très bien. Patrick
mpona makila osali ndenge nini okiluka yo moko biloko oluka solution makila nango omelaki ya ana to osali ndenge nini po exemple eza nini oyo nini bosalaki ya makasi ya makila wana soki nayebi te bato basala bapaxe baza soki elongwaka nde nini noko omoni bato nyonso wana bazoya kofungola bambanga bazoloba ke azokoselanga na makambo boye na boye batika mpo bakoya kotuka nga donc nakoya koya na baaudio mpenza o nga na ana baaudio nazoloba sara tolaza nango oyo tozodiskute mpo na makambo ya makila ndenge nazoloba awa toza soki 8200 personnes sara tolaza nango donc eza lokuta te eza makambo esepasaki na ndako na ye nalimbisi na ngai ye natiki nyonso nake koluka nzambe nga moko nakoyeba soki nakokufa famille nga na nga bakokundanga soki nakozala mpe vivant naza na bana c'est tout ana asala vi na ye nga mpe nake kosala vi na nga mais eloko nga nalingi nayebisaka ana il faut ayeba ke nga naza na bana c'est tout mais soki mpo na guerre nazobanga ye te mpo na affronter ye donc adémarre nga kaka naza na nga wana nga nazobanga te naza juju bio te naza bakali te naza na France awa nazokima te aza na mokanda na nga aza na photo nga mpe naza donc naza prêt pourquoi ozo insister ke yo oza bakali te omoni kote wana nde ezotyanga non naza bakali te na sens ke ndenge alobaka ke non zela mama na sens ndenge alobelaka ke boko bimisa ba papier nini ba sans papier donc naza na assurance naza na document ah oui donc na document donc ceux qui kosamba to kosamba bala ewe koyeya ah oui OK bon na ba preuve nanga ye pe ko na ba preuve na ye c'est mieux to kutana na tribunal bakali bakali bonjour Mbokambo, bonjour Tabita, bonjour Andy. Andy, je pense que certaines choses peut-être on a privé, on a privé. Mais avant d'abandoner, puis na posé quelques questions. Na lingai na yebisayo et na batonios tu baotalawa. Longola pena na makanisi na yo oyo ana kotsa na mutu na oyo akotsa pe batu na mutu kenga bakali na zala facile à manipuler et puis na bangaka. Nane loko moko te o na bangaka ezala sur le plan ya justice ezala sur le plan ya biso na biso neto ala ana bangaki loko moko te ngai na kolisi esprit na musique na vani na domaine na nga ona sala musala ona ganya mbongo na umeli nango na vana ba grand star na bangate bongo mutu moya réseaux sociaux ana likambo ko bangsanga longola poana na ina première question na ngai ya voyage na bino ya Suisse. Je pense que voyage à Suisse Bokenaki, il y avait une soirée Oyo Suzuki azalaki pe na soirée en Suisse ezalaki organisée par Massaro na batu mususu. Parce que Massaro aza organisateur et ba soirée, même concert au Ferrabeta na Suisse. Soirée o esalamaki ya after Massaro azalaki parmi ba organisateur wana. Alors na soirée oyo esalamaki wana ana akendaki retour na ye tanga zongaki na hôtel parce que yo kenaki na eto tikalaki asala combien de temps pour azongi la na hôtel azongaki na hôtel les 2h du matin akenaki l'heure nini bah 21h akenaki 21h azongi 2h du matin oui laisse-moi t'informer que ana tanga kenaki soirée wana yo loba kenaki 22h azongi 2h du matin. Mais Anna a salé une soirée wana 1h du temps. Okay. Bata Suisse au baza ana live, bata Suisse au baza ana live, basala une soirée wana ba monaki Anna. Et na soirée wana naninge Anna salé 1h du temps a zongaki atikala o kendina Massarote. Parce que salaki 1h du temps soirée ezalaki nanu. Tant moutake 22h, donc du coup a zongaki 23h ou au plus tard minuit. Mais na hôtel na yo akomaki 2 heures. Détail wana na yebite soza na yango ki asalaki 1h du temps na fête. Nani Te na yebile pourquoi na lo babongo. Na yebile pourquoi na poser question. Bakali. Problème est aboya, na ko répondre place wana muki. Ngala leki na makambo ebele bakali. Nga nazalaki awa na nani na Paris nasalaka je crois babiloko moko ba une semaine na ndako ya Ana. Après Ana lobi nga zonga na ville na bino nga nalingi na kendi matanga
kendi matanga ba ville moko ya suka penza côté Kota ba animas kuna. oui kuna ezana jeune moko même mingi atanga kaye même na ba live na ye abenga kaye je crois Biram wana akufelaki mwasi na ye mwasi abimika boye azokumba velo akwei mbala moko tango akwei ka boye abambi mutu na mabele ale akufi mbala moko ana ake kokota libala et pas jeune wana mwasi na ya sali juste 2 semaines na cimetière. Avant Anna azonga kuna Anna asali nga donc nga nazalaki na Toulouse Anna lobi na ngai fona kendeka to kutana wapi na ndako na ye Anna ye tangu to koma ki Anna utika kuna eloko liboso Anna salaki ayitinga ifoto sala rapport sexuel Anna. Après si matango na ye ko découvrir que azobimana mwana mobali wana za mobali na ye na ke ko poser juste question na lobi yo oke ko bimana mwana mobali oyo mwasi na ya sali même pas 2 semaines na mabeli. Après ozongi lisusu pe oye ko bimalanga est-ce que omoni teke oye donc eza bututu moko boye o ndenge eza boye to koluka pasteur moko boye akoya wa kopesa biso mai to kosokola analo ayebi makambo na zoloba tiko les jours ango soki peut-être ndenge abimaki kuna soki azalaki na masarote c'est que naza sûr que peut-être akendaki okuta na mobali na yowana. Très bien, on répond à la question. Andy, relation. Non, je crois dans la février. Ah bon, Kabouani février, oui. Yona Anna Bokabouani, pourquoi? Ngana Anna, to Kabouani ponga na kendaki ko défendre Anna place bafinga qui et pas donc en fait babando tinde la ngam takala Anna. Na numéro na ma numéro inconi kaka bazui ka numéro si me alika kaka bazui batinde linga mtakala. Numéro na tuni Anna lobi batu ba donc ba pesi batu numéro na ngapo ba ndotinde na ngam takala wana eza fani. Nde place nga siko na bengaki Chantal Bola na ebisi akotsa mama Kongo na conférence wana na kieko ebisa mama Kongo ba pekisa fani atika ko pesa batu numéro Anna ayoka kike Chantal ayeko ebisa Anna ke Andy nde Anna sikoyo alobi moko adesida ki alobi ndenge na sololi na mama Kongo ngana e photo sala nini toka bwana ngape na ndimaki na ngati séparation na biso wana parce que la kaka soki to swani il faut na futa mbongo poto zonga siko toro ngape na kangaki mutema na boyaki. Je na comprendre bien avant to kotana na développement parce que auto na moi phase ya ba question to sala pe analyse tant que ba expert ya makambo avant to sala ba analyse na linga ina poser comme quelques questions na po et permettre biso pe au moment où peut-être to zota mingité to tikala a po to sala ba analyse na biso neto mesana mais ba question on a posé yo bato ba otala biso na biso toza awa et permettre biso toza ba élément Andy koyo kayo na ba propos na yo koloba mambo nyonso asala ba kisi tout ça wana tozongo to tchango na nous eza wana comme ba élément ou permettre biso pe to sa ba analyse pona yango mais sur le plan relation amoureuse yona ana ndengo betaki lisolo na yo yo mutolukaki ana tibo koma na phase ya asalelo ba kisi eza parce que bo mesanaki bo s'engageaki déjà na relation yango oza d'accord nanga? Oui, ils ont une relation à distance, en fait. Tant que tu as les mêmes jours, tu as dit que tu pratiquer makila. Très bien. Alors, je pense que séparation na yonaye, et j'ai même pas 2 mois ou 3 mois, ils ont séparation moko o yo personnellement, au satana qui na yangote. Tout simplement parce que au kino défendre ba vidéo ana nengo pesi sous explication. Moi, je pense que d'autre part, na ba pratique oyo expliquer biso que Anna a salela yo na bolingo pe oya ki nango sincèrement envers Anna oko permettre ngana poser question mo goza ya moi curiosité est-ce que sincèrement sa live va signaler oza toujours na bolingo ya Anna te naza na ngote wana na lobi yango penza na motema na nga bakali naza lisusu na bolingo ya Anna te. Merci.
na sepel la réponse na yo eza sincère Andy au lobby que ana azalaki na conversation tant ba la planning pona lisolo ya Karine na lisolo ya Karine wana j'ose croire nengo zalaki na ana bozalaki en couple ou ando kininda kuna ye ou ando fréquenter ou ando zala oyebi ana bien ezana makambe belé mbala musupe au lobby te et belé oyo yebi sur ana. Alors na li solo o banda solo la 3 personnes wana na yoki o lobby moi na moi si balai bana mi bana basi mi balé na moi na mobali moko peut-être au bomba ba kombo na bango mais moi ba référence rose la par rapport ya batongo o anda solo na bango ezaka bato France to na bato Belgique ou Suisse ou ba pays ni bato anda solo na bango wana. Bon, on a eu 2 personnes basées à France, na moko ndi aza mutu Suisse. Na petit peu pour le bango. Ah d'accord. Donc ezalaki basi mi balé mobali moko. Ah ouais. Merci beaucoup. Non solano na privé. Je pense que pour na lelo na suki na ba question na pona yo. Papa Andy, naina bakisa 2 questions. Andy, toyokaki tangu makambu ya ba voice ya yona na fanye fuite batu babimaki balobe zaki buzz. Est-ce que yo ko confirmer biso zaki buzz to ezaki ya so? Mais pas confirmer biso place à besoin. Maman. Audio nanga oye bimaki ngai Andy nazo sulula na Mama Rosa na Suisse. Nazo lula na Mama Rosa ke nga kolinga nga fani te po ba yebisi nga ke fani azana malade. Na kolinga yete aza monokolo la corbeau. Bezi nini yango yo kolinga ka ndenge oza wana soit disant ceux qui fiancé na mi benga ceux qui nani ceux qui prétendant ya camarade na yo akende ko fingo na niveau ya réseaux sociaux. Voice ya ana oyo fani abimisa ki kuna po eza voice oyo ana tindela ki fani. Fani muto abimisa ki voice wana. Boyo ka ki ndenge ana azo finga fani. Bezi nini wana boko matina ba niveau wana. Ezalaki nango bezi te ezalaki makambo oyo donc c'est pas ça qui parce que nya mutu ba benga kinga. Bato ebele baloba ki ezalaki bezi mais ezalaki nango bezi te parce que ti lelo ba blokana ba solo la kate. Merci. Ah oui. Merci papa Andy. Nako swana na bango mobali ya politicien o babandaki ko welela eza yo. Oui, ezanga. Est-ce que réellement Fanny Kembo sala ki o ba avance ndeti alingo parce que tout le monde qui peut ana sala sortie médiatique avec le bakeno Fanny mutazo linga yo Fanny abandaki ko linga yo mais na ba explication non to yo ko lobi azoki ka numéro na yo komi ko tindela yo ba vidéo ya mitakala ya ana mais ka ko expliquer biso relation wana non mitakala eyaki après tango azwaki numéro ye abenga kinga alobi ke azo edenga ayebisanga ndenge ana aza ndumba ana abimaki jour wana na Masaro ana aza na mibali ebele ana alumbaka solo ya mapeka ana ndenge aza wana liwa ya mwana ana aexplikaki nga tu tango tokomi sikoyo na point oyo ye abandi kolinganga baaudio wana nyonso ana abimisaki yango eza na page ya leader de nyonso kuna na ndenge Fanny azolinganga alobi nalingi yo nga nalingaka mobali kaka ya taille na yo couleur na yo nga nalingi yo tika ana nga nalingi obalanga wana bato tu bayebi sentir na bango tu bayebi ki Fanny mutu alingaki nga pe na enregistre ki ye nazwaka ba vidéo wana natindelaki ana. Merci beaucoup papa pour le moment na tiki tabita to na question Bonjour Bakali, bonjour Mboka ya Patrick, bonjour papa Andy. Bonjour. Oui, nga zaka la question moko. Na ke lobi obete kombo ya Mama Olive na makambo na bino ke Mama Olive pe o kombo ne ekota na makambo o. Aza posala yeba Mama Olive na makambo na bino kombo ne lukanini. Ah, nayebi vraiment makambo wana te. Ye soki peut-être soki kombo Mama Olive robima peut-être yinde abimisa kombo Mama Olive ngo abimisa ngo na sens nini soki toyoki kombo wana ebimi o audio moko boye ou bien vidéo moko boye. Ah wana tozonga lisusu tokoya koloba bokotuna ngaki audio wana ebimi boye pona nini ngape peut-être na koya ko expliquer no ezalaki audio ya boye po audio oyo ebima peut-être ezana 10 audio ya ana yango yo boyoka tokotia yango awa toyoki peut-être ezana 5 audio ya mama na bango yango yo boyoki peut-être ezana ba audio ya ba musicien tel yango yo boyoki tito ke kokoma na point ya ba audio ya zolobela donc aza mwasi ndenge aza wana kombo na strong je crois yemo kwa mibenga strong abimisata audio moko yanga kutu yanga moko nanu Andy po azanango abimisa moko après nga na koya mais pour le moment na olobela makambo wana te.
Anzi, pardon, on a toute une question moko par rapport à Mamnayo. Aux Alana, moi, si t'as aux Alana Congo? Eh ben oui. Ah, d'accord. Tu les lobos en relation? N'a pas ami balé, écoute. Tu les lobos en relation? Ben oui, tout ça en relation la vie. Ok, merci. Là, qui quand dengue zalaka moi ba problème nini après mutupe ya sali ba makambo na eme. Tant que tu komona ki omoni ke na tamboli nanga partout na moni ke peut-être chemin nanga zaka kuna na se décider. Na zonga ni na maman bana nanga donc c'est. Bonjour, bonjour Andy. Oui, bonjour. Ezanga ya Ange. Ah oui. Ça va? Oui, ça va très bien, Ange. Moral no ça va siko pour l'instant. Ah oui, naza bien, Ange, naza bien. Na ibando leke ba live lobiti siko bazo menasio te ke akobenga, ba menasio su to bien ezo ba menace ezo continuer kaka. Te Ange bazo menacenga te ba bengi te sauf que nazo zelaka tribunal na kende. Mais nga na yoki ba lobi ke otinda ki ba voice soki lelo ozo bondela ye, ozo bondela ana oui. Ange. Oui, ba nyoka na biso na ba andi ba lobi yo nga ku na lobi ba koseli yo makam ba lobi andi atindi ba voice soki pa mama ba Armstronga atindi ba voice kuno zo bondela nga bisa ke ba voice akala ba voice ya kala voice ya Ange ba voice biso za ya kala ba ndeko eza kala po soki ba lobi kinga ba bondela na te donc c'est que na kosi na bando bondela ye na bande pe kufute bambongo mais soki nga na tinda ki voice mama na bango asala po azape mutu ya réseaux sociaux ye mutu azalaka na page wana ya Xavier oya bo batiaka biloko ya ana eza mama na bango mutu afinga bato na commentaire ya Zanvier wana oui eza mama na ipenza. Oh my God. Na compte mususu wana ya bureau du quartier wa mataki nango pa Chantal Bola eza mama wana. Mama wana na ndenge to loba boy aza na live oyo. Mama nanga na ebike oza mama. Mukolo koyoka nga andi na bengi yo to na yepa na yo yebaki na ye ko boma mwana na yo ou bien mwana na yo azongeli nga po aboma nga parce que na minute oyo to za ba ennemi nga na mwana na yo donc jamais plus jamais. Mais Andi obi kelekeli ngo anza tiki ba voice kuna zo bondela nga bimeni eza ba voice ya kala Andi lobi noka ki passe par rapport mo loba ikote loba ike bakende ko salo ba cérémonie na cimetière ya mwana Armstrong. Na uti ko expliquer muke awa même makambo mususu pona makambo wana nga na bombi mais na toke de tribunal nazo zela ya zo porter nga plainte ba preuve mususu onga nazana ngo pona makambo ya cimetière wana na obimisango kuna jour to resamba parce que nazo préparer il faut abonga manga pena bonga madong na ozela soki ba porter nga plainte na ozala wana pona mais ça fait mal Andi na mambo komelio ça fait vraiment très mal ozalo kwa petit frère nanga ndeko nanga ya mobali kolemba te na ba prière. D'accord, ils se toka kilobi kolemba te na ba prière. Yeba ki kozwa menace, même ya kibomoto, même ya kindo ki kozwa no ba menace. Il faut vraiment opzwa temps ya ko sambela. Babanda ko sula ko na téléphone ité. Banda ko menace babanda po minto mto ko menace aza société pour ma tribunal. Ah oui, oui. Et comme makam so ka batu ba bengi ba salo mabe seke za yé mtatindi batu. Parce qu'il y a pas petit côté. Ce qui a le na mosunta ko luko na molimo, il faut faire très Anzi nangana baksa question moko na moni ndeko micro ne kangami nangana baksa question moko Anzi. Loba no bakal. OK. Anzi nangana baksa question moko mais avant de poser question na nangana rectifier pour moko olobaki pendant que nando loba awa ekimaki ngai olobaki que tango bengaki mama Congo bosola na ye bosola pe sujet nanga makamu nanga et tout avant 2 jours ya problème ekomela kinga nangana rectifier nga bakali nazana live mote na salaki na lobaki na mitakala ya ana na publier non au contraire na lobaki boy vidéo o ya beauté o ye abimisi pona moni a lobi lo moko ala na tendance bo sama kam na bino ye a filmaka pendant que bo sama kam na bino et comme on a vidéo ya beauté o ebima mutanda filmer eza beauté te eza ye kangas micro s'il te plaît ça moi maquiller des pardon maman mutabimisa ki vidéo eza ye po nde to mona ki vidéo eza la ki filmer eza ye mutanda filmer vidéo eza la ki pana et beauté c'est mon ami na leka ki juste pona meka un peu ko éclaircir par rapport ndepe na sola ki na camarade nanga
nga na tikala ozana vidéo na été pour na mobali na été na relation moko na été vidéo wana pona zwango loba yenda tindelanga na tikala ozana ngote na loba ki ndeke o abimisi azana ngo so 4 ou 3 abimisa le reste o etikali abimisa ka moko te abimisa le reste etikali wana question on a pardon wana moi rectification par rapport à ba propos o loba ki maintenant question na ngeza boy comment on a ba problème o ekomelo na poto eza mbala liboso te komela yo tango zalaki na Afrique mbala liboso te c'est-à-dire par rapport il y a problème tango zalaki na Angola tu as été arrêté ou enlevé cause nango ezalaki nini opposé nga question moko ya bien po bato ebele bauti kotuna nga awa merci jela na expliquer omoni ka ndenge ezalaka moto uti Congo non okomi na Angola tango okomi na Angola oyebi na yo langue te il faut luka ba document nini sikoyo nakendaki ko contacter donc ba voisin donc voisin nanga azalaka kuna na mwasi na ye na expliquer ki na lobi non ndenga na zaboye naza na problème il faut nazwa billet donc ba document ya kuna na ebi billet mais na ebi langue te alobi nanga OK to salela yo ba document nde ba salela kinga billet. Après, papa wana atuninga lobi, est-ce que ozana mbongo na dollar? Nga na lobi, oui, nazana mbongo na dollar. Alobi, ok. Mbongo wana aba, gardaka mbongo na dollar, te parce que dollar est chitaka. Donc, il faut changer mbongo na yo, ou garder ango na kwanza. Après, alobi, nga moko naza échanger, ceux qui ont besoin de changer mbongo, ou pe singa kaka, na o changer li yo. Ezalaki Vendredi, nazwaka $2000 na pesiye. Ake a changé a yelinga 2,300,000 kwanza. Ezaki na tongo. Na poko lisusu na pesiye $1000. Ake nango a yelinga 1,150,000 kwanza. Atuninga boye, est-ce que ozana mbongo msusu? Na lobi oui nazana mbongo msusu na ko changer. Alobi OK. Na lali nanga na ndako ka ndenge zalaka. Yepe na mwasi na eba lali pe boy zaki ba appartement boy. Yepe azalaki na ndako na ekuna 6 heures na moni ba policier moko ba benga bango soki ba sik ba eba mati ba koti na ndako nanga. Ba lobi nanga yo outi Congo président de la République azo lukayo il faut ozonga. Ba lobi ke oye na mbongo plus de $35,000 tozana besoin ya mbongo wana. Ngala lobi nazana mbongo te. Alors tango ba yo kanganga ba kutaki nga na chambre. Na bimi na chambre ba simba ki ata eloko nanga moko te na kangi chambre nanga to bimi na salon na kangi pe salon na zui ba clé na pesi voisin nanga wana pe azui ba clé wana asimbisi mwasi na ye kombo na ye Sandra. Et après tokei kuna place ba memaki nga na la police to komi kuna bazotu nanga okomela nini. OK. Bango ndenge ni bino bokanyinga après bozo ebisanga ki nga na komela nini nga na omela nanga te après balobi solo la pototika yo place ba mema ki yo ezaki bureau ya la police ou ezaki place mo boy kaka eza benza bureau ya la police eza ba site mais o bakinda kaka soki ba po Angola ba kopi wana ezalaka trop komona ba bonoko Patrick muto ayibi makambo wana ba siki bayaka wana soki bayoki kopi moko boya mbongo bakoya on dirait baye bakangi yo po bayebi ki oyebi langue te okobimisa mbongo nde place wana la relation na Anna bon allô Andy oui wana ebe okanga wana bulingena Anna wana déjà to solana Anna to solana quand même OK c'est bon après ba siki wana nde ba mataki siko na ndako na ngande bakaninga tant to komi kuna balobi na pesa mbongo ngana lobi na mbongo te nde papa wana oya voisin nanga aya lobi o bon mbongo oyo onga na pesa ki yo lobi eza wapi to pesa bango parce que awa na Angola ba bomaka azolo ba defa bango to azotuno bongo na kobatama me bango pe bafandi wana alobi awa na Angola ba bomaka yo bimisaka mbongo opesa bango to zonga nga pe na kobanga wana famille te na lobi OK na ebisi na lobi mbongo na tika yango na se apporter soulier nanga na ti yango na katikati ya ilamba nanga moko boy bokende ye tango bimi libanda abengi directement mwasi na ye a expliquer place mbongo eza mwasi na ye aki afongoli porte nanga azwi mbongo wana a déplacer yango tango voisin nanga wana zongi siko ake kozwa siko ba mama lopango bato ebele amati bango kuna lobi to boya lokola ba témoin ndi alobi na ndako na ye kuna mbongo eza to bimisa mbongo wana tango bakoti kuna
mbongo eza lisusu te azongi kuna place atika nganga na lobi te wana mbongo oyo pardon wana mbongo oyo ezalaki te oyo badeplasaki eza mbongo oyo pesaki mpo bachange yango na kwanza bachange nga na dollar mosusu mpe ezalaki wana esalaki lokola valeur ya ba 5000 dollars. Ok. Oui. Nde nga na insiste na lobi mbongo ezalaki wana basiki wana sikoyo bango babandi olobaka portugais me ntango bamoni ke ekomi makambo ya mbongo ale babandi koloba lingala batuni nga yo mbongo tikaki wapi na lobi o nga nayaki na mbongo ye kutu nde moto achangeaki nga mbongo nabombaki yango place tel cle na nga natikelaki ye batuni ye cle opesaki nani oyo mwasi na ye nde bakangi ye babandi kobeta ye ntango bazobeta ye nde place sikoyo mwana musala na bango aye ko dénoncer ke ye mwasi na ye akotaki na ndako na nga kuna nde bakangaka papa wana bakangi na mwasi na ye Sandra bamemaka bango wapi na ifa soki oyebi ifa ntango bakomi na bango kuna basalaki kuna 2 semaines na 2 semaines wana grand frère ya mwasi na ye sikoyo grand frère ya Sandra wana kombo na ye Patrick nde babengi ye balobi no soki oza na mbongo pesa biso tofuta ndi mbongo na ye parce que ba numéro 1 aifa kuna po tofundaki penza po ba ndeko nanga ba Swahili bayaki wana balobi no makambo oyo iza ba vrai sik te donc baza ba siki ya lokuta il faut tokende kofunda bango na direction na bango nde tofundaki bango kuna na ifa sikoyo bakangi na basiki wana bake okanga na batu wana bavazie nanga baye na bango wana tango basali 2 semaines famille sikoyo babandi ko cotiser mbongo po ba libérer bango nde mwasi na ye sikoyo ake ko defa mbongo ya petit ce qui grand frère na ye 2500 dollars ezalaki mbongo ya grand frère na ye ya voyage baye na mbongo wana bafutinga tango bafutinga nga na voyager na nga na sima na nga nde na yokaki ke grand frère na ye wana abanda kolia kuna na ndako ya petite sœur na ye tango visa na ye bimi abandi kosenga sikoyo mbongo na ye po a voyager nde petite sœur na ye atielaka ye poison Patrick wana aza kutu camarade ya Patrick oyo aza awa ya noko ayebi histoire wana mutu wana akufaki kuna na Angola nga nazalaki deja na nga naza na poto donc nayebi ke mbongo bafutaki nga ezalaki mbongo na ye bato ya Angola baza awa bayebi histoire oyo nazoloba mais eza te ke oyo nga nde nakendaki na ndako ya mutu boye na boye jamais Andy na ina lobe par rapport ya video na yo na Armstrong wana bia ko saloba chantage pour plibi yango nga batindeli nga video wana naza na video wana namoni video wana ya bombi elongi na ye mais abandeka ko filmer mingi elongi na yo tu vois mais soki batu batie na bango kate aso bo wanga ndoko wanga na opi parce que nga tali manga na zuma tant hôtel la vidéo na bino wana 5 fois na tali video na tali yazo filmer kaka elongi na mama fashion kanga miko mama oza soki to koti na WhatsApp obimi po esa la beko mama salanga na za voiture na za muto na za makele te ya bo matsala ni Karine mboka maitsa Karine ta soda na si maitsa Karine soda na si na moni video wana ya yona ya ye ndenga zo filmer yo abombi ye mais pourquoi osala bongo pourquoi video na ya bino mibale komi na maboko na biso nyonso bwende nini parce que nga batindeli nga video wana ça me fait mal video bo sali na mobali na yo siko pourquoi okopesa ngo pa batu ba pibi yango pourquoi kasi eloko esalaki nga lobi nga na matana live wana lobi ezalaki tango na buyoki ke bapiblie nga bato bazwi ba video wana batindeli nga nayebi mutu oyo azalaki na video wana ezalaki ana yango bomonaki nga nayaki mbala moko nake kolela banani bamama kongo nalobi bobenga Chantal bona po aza camarade na ye camarade na bino apiblie nga nde mbala moko tokendaki siko na live nga nayaki mpona dossier ya video. D'accord parce que nga na mona video batindeli nga video na tali video wana pardon ya Ange pardon bonjour tout le monde bébé. Bonjour papa bonjour mami déjà ya Ange nayebi te video nini olobaka koko wanga na po nga na video bosala amour ya kitisi elongi andi akitisi elongi azo yango wana bébé mais est-ce que owanga na koma elongi ne er yo ozoloba otali yango 5 fois eza likambo ya moto ozoloba ya na famille ana bana ne bayebi ke o papa biso ana bandeko na ye owanga na elongi no ndeni owanga nyona batalibande bona bandeko na omoko même na conscience na yo
Allô, mais bonjour. Bien, Olali, sorry, a dérangé. Non, mon restriction na tempo na exploitation dele. Bien, instruction pesa aqui pour nossa la apresentação dele. Te, ndenge ya alobela aqui ana, umonde apesa aqui na devoir wana tropique nini ndi sikuna nataka mwa classement na bando kumana. Neti suna umona mo. Hein? Kana cause karte men banda bando ko fouiller awa. Na mona tapesa ba instruction te. Ti, non salite, nasa sikuna tongo.